Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut naba fidèle nyoso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Canona. Bambote partout place bozwami la Canona bino yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo papa et pourquoi pas na mon vieux Georges Djunga otete la ke mafumbe bambote na yo belé na vie na nga JP Suisse bambote na yo. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozalaka na droit ya koyeba oui. Tant ka tolo ba mokileza mabe makasi. Pourquoi mibali bakoke ozala mutema mabe tina niveau oyo bandeko balandi eza na tantine na biso moko na France abenga kinga en tout cas abi Darling meka mpe nanu kosala nanu lisolo oyo po epesinga pasi pe mawa eza te ke problème oyo comment entre nga na mobile na eza te ke ngande mutu maladie ya so dans kokolo ba maladie oto za na oto ba maladie eza maladie ya sida eza te ke ngande muna pesa ka mobile na nga to mobile na nga ne mutayela kanga te eza bongo te Darling nga na zaka ana poto na France na eki awa natinde na baba vindenge zalaka na ye kozwa maladie mais à vrai dire si kana zoela maladie wana nga na yeba te mobali nini apesa nga maladie po vi on abanda ko tambwisa awa vraiment ezaki un peu mabe makasi wana ndeko moi sina expliquer nga bima ezaka na hôpital na biso moko côté tondo que chaque fois kozwa traitement en tout cas nazaki vraiment sous na posa mibalité nazaki vraiment sous na posa mibalité oh boy nazaki na ngamoko ti à chaque fois rendez-vous ne na banda ko ya kozwa traitement na hôpital wana na yeko kuta na tonton na biso wana komo na Emmanuel abi na yeko kuta na Emmanuel kuna maman ko ndenge zalaka to vandi expliquer ngaye bon na mona kayoyo po yaka awa toza na même cas boy mais na préféré to lingana na biso abi bon quelque part pe na mona na ngango mabete naza na nga déjà ya kokufa nga pe naza déjà na maladie na nga muto pa zo linganga za na pe na maladie na ye bon eza mabete na ye ko lingana na tonton wana to lingani to vanda ndako moko en tout cas to umela kipena to umeli tonton na sengi ke il faut yakine ayakin il faut ya kosomba lupango moko awawa tellement peut ozaina na ba projet belé abivi ezaki nango normal et loro moko te changer que o ba maladie to ba to check on vraiment sous na mutu te vie ezaki toujours normal mobile na nga wana ayakin koya ayakin nga na za na petite sœur na nga awana kin abenga mi na kombo Noela Emmanuel ayakin koya ayakin tala mibali ne baza mitema mabe Darling Emmanuel akomo bima na petite sœur nanga mais Emmanuel ayebi ka oyo biso toza nango maladie ongana toza nango na nzoto na raisonner par rapport au ko sala bongo msusu revanche ke ye azalaka innocent ngana yeli ye maladie mais za bongo te ngana to lingana na centre na biso côté tozwa ka traitement to lingana kuna mobile de pas kena Kinshasa en tout cas nazaki na confiance na ebike aza mobile mo malamu mais na yeba kiteka comme na niveau que ya kopesa leki nanga maladie vraiment idée wana ezala na ngote leki nanga pe le ebike mobile nanga za na kin ko solo na ya na mobile ya na bavanda ko ke bakoma mwasi na mobile tala mibali ne baza mitema mabe bakoma mwasi na mobile kide pas place na yango na olinga na sala analyse kolakisa motema mabe ndenge za na mokili vraiment papa na biso mwasi wana bokutani na ye oyo lobi ye moko yo za na makambu na yo déjà okutinga pe na makambu na ngai na maladie na nga wana pourquoi yo kokoma na niveau ya koya osala revanche wa ko pesa leki abi Darling maman na biso botaka nga na petite sœur na ngai eloko ni na koseli leki na ngai leki na nga po asomeli ye mutuka. J'espère que titima na réalisation chez biso photo ya ndeko na biso na poto bombi envoyer elongi mais mutuka yango wana oh papa na biso na sombela ki vraiment pourquoi koza mutema mabeti na niveau wana so koza na maladie luka peke oza na kaka yo moko
luka to pesa ta batu mususu loko yo moni ko pesa mwasi basi mususu maladi loko yo pe ba pesa ko yo poza poso ka bolango batu me ko ko pesa ndeko ya mwasi na yo te papa na biso kote wana pe na papa Emmanuel kote wana pe na osali mabe makasi mama na biso wana sala o mabete bolingani yo ko kuta ona sida nzambe toyena nous pemeni côté na ngambu ya ndeko na biso petite sœur na biso wana Noela mama yana banga bi darling nazomona ta ndenge na ko banda ko expliquer le libota na biso te po maladi na ngande na za na ngoboye ata mama na ngabota ngabo na beta lisolo te na Afrique nazomona ta ndenge na ko banda ko expliquer na libota na biso ke leki na ngai azobima na mobile na nga na za na sida na yebeli yango pe ndenge nini camarade leki na ngande muta bengi nga po signaler ngai na benga mobile abi esali nini biso toza na oto vivaka te boye so azu yango esala nini abi mobile to bwana toza ta na problème moko te loko moko te ya mobile oyo mona ki atakutu biso ba fianga poto ne tozaka na ba fia Kishasa plutôt ne tozaka na complexe wana ya bata poto tikatanga na benga ngo bongo mobile ya na yo mobile ya no koma na ko bimana na ye ndenge nini obima vraiment na mobile ya na o propre ya yo babota bino kaka bino mi balé na mokili po mobile ya na uti poto to ba yo banda ko jouer intérim ya ndaza musika ngana longolaka mobile ya na ngaba mampuya vraiment tango ozobima na mobile oyo mobile mo boyebi te opesi confiance nengo opesa ki confiance wana tantina biso yo monique azani ka mobile ya na nini te est-ce que yo zo déjà temps ya koyeba état de santé ya na yo oyebi te pourquoi nyoso nezo koma pona nini poto lingi koyoka lisolo ya mobile ya poto te po ba soko fanya mobile ya poto on dirait barane loko moko boye ezo attirer yo ezo benda yo yaka pourquoi tala degré ya complexe place ezo mema biso na vie ko linga koza complexité et loko nyoso engengaka ezaka orte po manzanza pe engengaka osomi pe msusu eloko mobo eza nango garantie pe zongenga pe lokola or mais ça orte okata vie na ona mukuse likolo ya biloko moki msu mutuka ne ya no za poto po sombelo mutuka eze lokote parce que lobi déjà na lingaka petite sœur na nga wana mingi tozaka biso mibale na mokili po sombelo mutuka ne eze lokote pourquoi complexer oko complexé il peut mobile wana proposer OK nazo sombelo mutuka nazo sala boy so matina na catch biso na kina OK vu les à 1000 francs so OK ba combien sur 500 francs et longolo ni et longolo le côté tala degré ya complexe pas place zo mais même so place zo comme la biso ozo tala te ozo yeba te ke bo ba fie lelo ba chaka so eloko na mutu te ye pour fika ka mona mobile poto abenda ye ozo yeba te temps de santé na ye na linga na bato ba comment ça la test ba poto muta poto jamais akozwa nini nzela ya koya kin awa soka za maladi na yebisi yo muto aza mbongo na ye yo bi combien de personnes bayaka kini ape mama sole bimaki baza ba malade ba na ba sida mais ba osa ba kwenda vutuka ba vivre to ba vie ça nango normal biso neza ke so kozo sa démarche a poto ba routine on a 1 heure be okiko sali sa test sida so ba kanyo na malade neza passe mais non que na muto avant na déjà na poto surtout kaza mukana ne ba no sa ba kwenda vutuka nana yebiso binoke bata poto ba pesa bango visa te so za malade bimamboka atakutu awa on nepeto loba na so pouvika ozaka na mbongo na yo obeta bale no likolo mata no poto bien partout malade ezali partout sideza infectieuse ko kasate que so koza na poto nenga za bwe mubala uti poto ko ozala na infection te akoza na sida te nenga bino bokanisela wana mabenyo se vandika na Congo vraiment soki ya na yo a pesi yo confiance abino mobile nanga uti poto aye nengo za bongo yo nde o s'occuper na semeki na yo lambela kaye makamne nyonso est-ce que elingi ko lakse yo bimana mobile ya na yo
elingi olakisa bongo te elingi olakisa bongo te omipesi ampe esprit tellement pe mobali wana pe aza na ye makambo mabe aza makambo mabe aza motema mabe aza na motema te. Est-ce que mwana mwasi wana aza innocente malgré tout aza mabe po ntango yo bandi kolinga ye mobali ana problème te mobali amekaka mwasi ne mutu aboyaka po so oboyi mobali otika mbala moko vraiment yo ntango omonaki bongo okotika te mobali yano ameki okoka oboya te tellement oza zoba okoti na sentiment wana tala place ememi biso ndeko nanga mwasi benga na libota na yo yebisa vérité benga na libota na yo yebisa vérité surtout que zo reconnaître que yo moko pe oza na maladie yango vraiment eza te ke ona po ezalaka be tomona kati mutu mosusu abi mobali oyo apesi nga maladi na olakisa ye na ozongisa revanche na obima na libota na ye na kobima na mutu entele na libota ye na osala boye na osala boye wana eza normal mais bino mibale bokutana na centre na bino place boyaka kozwa bakisi vraiment oza motema mabe mwana mobali oyo papa Emmanuel olakama mabe po mona ke lelo biso tokoma otambola na ignorance atakutu ndeko wana bomba secret po mantala nini secret to bombe eza milinge bima kaka bino boka taba sango teke yana bino aza malade po ngandi na boye nina za boye balobi ke kingani aza na malade nakobanga mutu wana esika nazo tambola lelo biso bafia kishase tokoma nini bata mokili baloba na bango kaka bongo maye ninga na pamba te ntango babi mutu aza na sida yo mipesi ame pe esprit linga na biso ezalaka ke yo ke nosala ye test omoni aza na sida ka nde aza na santa bien bongo otali nanu awa na Kinshasa awa kote batu bazwaka no na centre na kote batu bazwa traitement soki etala bayibi soki mutu aza na sida ondima te kaza na sida aza na santa bien to bananga ne mutu na za normal msukutu na hotelema te ana santa bien pouvez kaka ke aolanda le traitement nazala bien tala degré ya complexe place de mema biso quelque part pe na analyse ndenge nazo sala nga nazo condamner mobali te mwana mwasi wana ndaza zoba mwana mama na yo te trahison na nenga boye te ko o trahir mutu yaya na yo propre okoma na bongo ndenge nini ngakuta te erreur tokutani ata na yo bokedi kote bokenda olinga na nga na yebi te nakotika so pena boza bata bien okotika yaya benga na famille na yo expliquer po ndenge camarade na ye wana akomi na niveau ya kobenga yo po informer oke awa leki na yo na Kinshasa zobima na mobali na yo autaki poto c'est que c'est sûr déjà na Kinshasa déjà tamboli sko mama na yo komona te ndenge nini na kobanda koyebisa yo informer bango ke ndenge tozaka boye mobali na nga ndenge ayaki kuna boye aza na maladi po nini lokoso edimine po ta mobali ya no na yaki apesa nini parfum msu ya no patindela ki o parfum po na ndimite mbongo ebela opesa yo mutu kana peut-être asombeli wana eza mutoka ya no peza akati omote ko saika elote asaka inoka ko fele ozinoka asida ya ofele kaka boye o peneza kako okimeli mbangu te ozwi sida ya ofele vraiment complexe degré ya complexe lelo biso ba fille ya kini tozo tambola nango eza boye te na mobali yango za mutema mabe esiko kenda ko lokote elobi ndeko na biso na mwasi abi darling esika kenda ko lokotelela sida na ye taka ndeko mwasi azoloba bien abangi te ke ngana ye pe tosololaka tozalaka biabi naza liso na eloko obanga te parce que naza déjà mutu akokufa tant on a comme na niveau européen liso na nga babeta ngombe batu ba commenter ba loba naza déjà mutu ya kokufa po abominga double pesi na leki na nga ya mwasi sida esika lokotela ba sida na nga na yebani te tokutani na sida biso mbale to sala fusion ya bata sida ale ya memango na Kinshasa ke kopesa leki na nga vraiment motema mabeti ya niveau boye po ngala kama batu msusu
ngani na boy na ko loba likamo boy na tikali pe na obunda na conscience na ngana eba te bato na soza mutema te po mutu normal on nzamba sala ya mutema na mai na makila tango sa mabe fo conscience na o esala ke lobelaka yo voix métique fo lobaka na kati na yo normalement za bongo mutu opena o azana mai na makila fo za ne loko wana pourquoi lelo to zanga mitema boy to zanga mitema boy pona nini. Est-ce que nous avons vu que moi, si nous avons fait tonton oh maladie, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, moi, si nous avons précisé bien la ville aux Alibos, à Saint-Étienne, au Miyebi. Et ça, zongi poto, mais, à ce que moi, cité. Abi darling, na osale lokotin, na sa nini. Quelque part, yekuta azana faute, tele ki nanganda za zoba. A pesa ki nini. O elinga ki ko attirer yendenge wana. Po soka somele mutu kana mutu kinanga pesa na kati oui na poto ba viva bongo moi ça zo sala mbala zo sala tant mibala na bayaka poto wana koza ka mbongo na bango na basi na bango le bake azala na célibataire asala ka musala na ye ayeli ba vie na ye mais on pena za na ye pena marié soka ye na conteneur mobimba ndabo za ye ndabo za ye moi si na ye za ka bongo normalement oui eza ba mbongo na bango te po moi si wana sala ka mobali pa salaka. Parce que ozuka ka sida ya ofele boye okimeli mbangu te omoneli pasi to leli yango pe loko malonga te mutuka se kwa ekufaka na ngoti ekufaka makasi sope bie boya yo pena e boyi yo sope lobi ke ekende na nzela boye lelo ebimi boye esala accident pe panzane tikali mitraille na mukolo moko eze loko basali na maboko. Vraiment photo longo la complexe ne loko lelo biso to komi nango ozo sala n'importe quoi. Vraiment. Merci beaucoup. To comme na debiso déjà na fin ya analyse na biso vraiment ya lelo. O to ngeto sa to moment na degré ya mibali nde baza mitema mabe abi darling bato belé ba condamna ka basi ya poto mais boye ba ke mibali nde vraiment baza mabe makasi. Est-ce que soko za ki ngai nde na kenda ki poto ndenge wana? Est-ce que na ngena koma na niveau ya kosala likambu moko ya bongo? Merci beaucoup. To comme biso déjà presque na fait ya analyse na biso ya lelo vraiment to sala pour mibali vraiment baza mitema mabe makasi. Motema mabe fo ba place nini ozo salela ngo likamu nini onga nazo zongisela mutu. Tango zo chuba muninga mbeli. Opesi mukongo chubi mutu mbeli o eleka na sima yo yebite. Eza lokwa tango lakisa muningo lakise musapi o ezotala yo. Ekoki ko zongela yo. Tolongo la complexe wana biso ba fille ya Kinshasa souvent ezota kamera ya mabe ezokoma ezota kaka biso nde ezokoma. Vraiment merci beaucoup na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance musa les continuer nango Darling Love la canona yenem vraiment à présenter la kibino vraiment émission ya lelo vous avez droit de savoir oh vraiment lelo toninga kito sale la binona nous analyse oh moi muke na lisolo on de kolambisa pesi na France pesi vraiment pas si makasi merci beaucoup na metiti manza na sima caméra to monani check. Surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te ko benga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ko koma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018 le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité maboko na biso ko fongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime tozo zela bino bon
bopusana bokozala disite check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo